Merci na balandi nyonso ya ba plateforme nyonso ya groupe de presse Masolo Congo Télévision na ina lomba ngwa mito le spectateur pour na confirmer bino retransmission na biso en direct mokolo ya lobby ya messe et action de grâce il y a meilleur ancien gouverneur ya ville province Kinshasa l'homme ya action palpable monsieur Jontini Ngobila Mbaka lobby to bengisi susu ba kinois et kinoises nyonso tokuta na lobby na cathédrale Notre-Dame oyo ya Lingwala pour na ko pesa na tata Nzambe. Merci parce que Ndeko Jontini Ngobila Mbaka Zonga Kinshasa en forme et en bonne santé, amis téléspectateurs. Bandeko nyonso ya diaspora, vous allez brancher na Masolo Congo Télévision pour Rolanda exclusivité en direct. Ngai Ndeko Moïse Mouina Rosala wana pour na couverture médiatique. Il y a activité wana. Allez, on se retrouve demain na cathédrale, il y a Notre-Dame. Oya Lingwala. Merci à Ngobila Mbaka, merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci à Bakulonio Sobo dans la prison, merci à maman Nobertine Matanda, on a outil, comme on a commenté ce que Fondation Nobertine Matanda a se préparé pour na messe et action de grâce à mon lobby. À très bientôt, c'est pour demain.